www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Amanja mwana tani kibati bangal mabam ibaram atiter ngol mbomanji munyig mate ngongona njari tonini langa borgo lunga ksekon kaka go banku winjerme jermbag mabo logla wala go logla wala bana tar myer mulle wum pane ngam fo wum mbomanji on de la fin pour de la fiera me manche lililio Mantia lililio ibanginga kerke bayiken mumambu ala ken ala ker continue tulu employ ala ker continue yelinga gul mergo gula bangi ku wenji kaye mon balagi mon banji mon bakobe na bande konyoso balandaka radio lisolo mpe na pesi lisusu mbote na bandeko nyonso balingaka kolanda médecin congolais pona balobela bango médecine congolaise kasi tozali kopesa lisusu mbote na bandeko nyonso mpe bakonzi ya radio lisolo ndenge bapesaka biso makoki ya biso koya ko intervenir na émission oyo ya médecine pona santé na biso kasi na koleka lelo kopesa lisusu mbote lisusu na bandeko na ngai nyonso o bazali na babokono na Kinshasa na ba province ya Kinshasa o tobengi ba intérieur pe na diaspora ya Congo pe ba diaspora ya mokili mobimba oyo nyonso bazali koyoka munoko ya Lingala esika azala mundele azala moindo esika azali na kosepela lisusu kobakisela bino baye nyonso babelaka babokono mbote euti epai na ngai médecin congolais Nkumu Lonyenga Lompompo oyo azali monganga ya Congo. Kasi lelo tozali kolobela nini? Tozali lelo kolobela médecine naturelle, importance ya médecine naturelle pe importance ya culture na biso bato moindo. Kasi na kati ya teme na biso liboso ya biso kolobela liboso na koleka kopesa numero na biso ya telefone po ete bandeko oyo balingaka kolanda biso soki bakozaka na posa ko contacter biso numero na biso ezali 09 99 00 82 67 09 99 00 82 67 soit tobengi biso na 082 110 388 3 na suka 82 110 388 3 na suka okozwa biso na service ya médecine congolaise pe okozwa médecin congolais. Kasi toleki lelo koloba na bandeko médecine naturelle ba médecine ebele ezali oyo eleka liboso na biso ba musu babengama médecine naturelle ba mususu bazali ya kosalisa mpe bazali kobima bima ebele biso kasi na kati ya médecine naturelle tozali oyo biso tobengami médecine congolaise liboso na kota na terme na biso na lekaka toujours kopesa eloko ni tobengi médecine congolaise tolobi mboka na mboka ezangaka bonganga te po ete bokolongono ya nzoto biso médecine congolaise ezali médecine oyo ekutani na esprit ya Congo elimo ya Congo po ete ekoka kosoigner babokono na traitement naturel pona ba plante naturelle ya Congo yango ezali lokola ba médecine oyo euti libanda ya Congo te po ete médecine congolaise ezali différent na ba médecine mususu. Par exemple médecine oyo bino boyebe eutaki libanda ya Congo ezalaka na ba principe na yango. Par exemple opesi mbongo te na médecine wana bakobenga nayo libanda okokota te. Mais médecine congolaise okoki koyepa na biso za sérieusement malade oza na contre-valeur toko traité yo. Ezali lolenge biso tomoni ke ba Congolais bazali ko souffrir. Na médecine congolaise okoki kozanga mbongo
moye un responsable ya famille asigné nyongo moko boye to traité yo. Na médecine congolaise to sala kandenge nini ezali tango makambo ekofanda malamu ba congolais nyoso bakozala na prime na bango pona kozwa na kati ya médecine congolaise lolenge nini bakobanda koyebana lolenge nini bango bakozwa kaswe na bango différent na bato mususu. Na médecine congolaise ba étudiant bakozala na privilège na bango. Na médecine congolaise bana oyo bazali bana balfelin bakozwa ndambo na bango. C'est-à-dire ba catégorie ezali na ndenge tozali koreve na kati ya médecine congolaise. Na vision na biso ekozala ka différent na ba médecine mususu. Même ba médecine indigène ezali pemeni na biso ya ba congolais yango pe tokozala lolenge moko na bango te poete vision ya médecine congolaise ezali kaka yango mususu ezali te. Mutu na mutu atalaka lolenge nini azali komona pe lolenge nini akani asara. Biso tolobi na médecine congolaise ezali médecine ya ba congolais pe ezali esprit ya congolais nde ekotambwisa médecine congolaise na nzela ya monganga kumlonye. Kasi biso tozali kolakisa bino pourquoi médecine naturelle comme congolaise. Tozali na ba ressources ebele naturelles. Mais toyebi ko utiliser yango te. Bande ko ba memeli biso ba produits différents kiri o ezali ko bomisa biso kasi bande ko ebele ti lelo batikana ko comprendre eloko wana te. Tozali kolobela yango po ete médecine oyo esengeli esunga biso makasi po ete biso tokoka kozwa piano na lolenge na biso. Elingi koloba nini? Biso tozali ba ressources naturelles, tozali na ba plantes naturelles, tozali na mai na biso, tozali na mopepe na biso. Kasi lolenge nini toko utiliser mai wana, mopepe wana pe toko salela yango ndenge nini? Lolenge wana nde tozali na kopesa conseil na congolais ya kisasa ya diaspora mpe ya mokili mobimba pe ya intérieur. Ayeba biloko ezali naturel ezali plus important que biloko ezali na ba produit chimique. Eloko oyo ndeko na congolais asali zwa curiosité ya koyeba kondimela yango koleka mususu. Po ete ndeko azali ya yo soki ya solo azali na vocation mpe azali na mposa yake alongola bombo oyo tolongwa na pasi oyo tozali na yango akoki kosala faux produit te, akoki kosala faux médicament te, seke mutu wana amiyebi te amisosoli te. Na solo mutu aye kosala pona ekolo na ye azali na ntina mingi po ete azala mosali ya bato. Osio soki ayebi ntina ya produit naturel soit ayebi ntina ya médecine naturelle soit ayebi ntina ya plante naturelle mutu wana akosalela yango na mutema mpe na loboko epe ekokende iboso. Kasi lelo tozali komona ba médecine oyo ba memeli biso kili na mboka ezali kolakisa ya solo ke ezali kokuta solution na makanisi na biso te. Mpona nini? Eloko ya liboso ifo yeba ke ndenge tozali na Kisasa awa ezali na banzete ebele na Kisasa ekobando traiter lolenge ya ba malade na ba maladi o ezali na kata ya Kisasa. Na ba bokono mususu kisi na yango ezali kaka esika kasa na yango maladi na yango ezali. C'est-à-dire soki ozali kobela par exemple malaria bakokuta solution na environnement ofani. Ezali pe na ba bokono mususu esika ezali njete ezali te mezo utalibanda ya kote mususu na boite. Mais il faut koyeba boyeke na kati ya médecine na kati ya masolo nyonso bato bakosalaka esengeli bato na bato bayeba kolandela bokoko na bango premièrement mpe lolenge ya culture nini ekoki komema bango po ete bango bakoma esika bato nyonso bazali kokende. Ezali te na mutu moko te oyo akolinga kokomisa médecine congolaise lolenge ngai na yo ndeko tokoki kokomisa yango te. C'est-à-dire lolenge na yo tokokana tokotia
makanisi na biso ke tokomisa médecine na biso mokili mobimba baya kozwaka kisi awa mutu mususu akokomisa yango te soki ngai na yo te congolais. Melingi koloba te ke médecine congolaise ekotraite ba étranger te. Biso tozali kolakisa bino boye. Vision médecine congolaise ezali kokoma esika na esika, mboka na mboka, pays na pays, ko prouver bango ke ba plante naturelle na bango ezali très efficace koleka ba plante naturelle oyo kuuta libanda ya mboka. Pwete esika motolu na yo ekundamaki, esika elimo na yo ebotamaki, mpe esika njoto na yo eleisamaki bilei na yango. Esika wana ezali prêt ya kotraite yo pe kopesa yo lobiko. Voilà, tant que tozali koyebisa oke médecine naturelle ezali très important pona kolakisa oke bato na bato bakozalaka na bokono ya environnement mpe ya elimo ya mboka na bango. Ozali congolais oyebi ke à 100% elimo ya Congo ezali kolanda yo esika wapi ozali. Yebaka pe ke ezali na ba maladie mususu, ba bokono mususu okozwa eyano na yango kaka na bakasa mpe na banjete mpe na mai euti na Congo. Tant que yo tikali nano ko comprendre yango te ndeko, même 20 ans 30 ans après okoya kopesa monganga ya Congo eyano ke ya solo ndeko ozalaki koloba ya solo. Tango totie ke tozali kolakisa bino ke teme na biso ezali importance ya médecine naturelle pe médecine congolaise. Tozali kolakisa ke na médecine congolaise soki tokomi na Rwanda toko découvrir ba plante naturelle ya ba Rwandais o bazwaka soin na bango. Soki tokomi na Brazzaville toko prouver ya solo ke ba Brazzaville bakoki ko se traiter ndenge nini. Bongo soki tokomi na États-Unis soki bango bazalaka na sobe pamba yebaka ka ba pelouse wana yango nezali ba plante naturelle na bango. Esengeli siko elimo ya muto yo akobi na spiritualité a découvrir que pelouse oyo na pelouse oko sangisa ekobima boy. Poete na nzela spiritualité akozwa liyano. Mokili ezali ko diriger ezali ko tambola na nzela spiritualité pe na nzela recherche scientifique simana yango nde etamboli na ba domaine ebele. Siko soki yo lelo ozali ko croire ke na ba médecine mususu wana ba bokono ozali na yango ekosila kapona bande ko mususu wana de konangai congolais omikosi esengelo miyeba pona nini obotamaki congolais poete Nigeria nzambe bato nyonso 60% esengeli bazala na pays na bango, bato nyonso 40% esengelaki bazala na pays na bango, bato 10%, bato 15%, bato 25%, yango moninga na yo tozali ba congolais. Est-ce que yebi pourcentage to botamaki nga na yo tozwa po ete tokoma ba congolais? Osiko soki yo komi congolais oboyi kosalela Congo okoki kosalela mboka mosusu, ozali angolais oboyi kosalela Angola okoki kosala eloko mosusu, ozali Brazzaville oboyi kotia expertise scientifique na yo na kati ya mboka na yo, oboyi kosala effort de guerre na yo. C'est-à-dire effort de guerre ezali nini? Soki tozali kosala makambo etali médecine, il faut tindaka contribution na yo pe. Soki tozali kosala makambo etali politique ya mboka, il faut tindaka contribution na yo. Soki tozali kotonga lingomba po na spiritualité, il faut tindaka contribution na yo. Biso tobengaka yango effort de guerre. C'est-à-dire siko ozali oyebi ke otikaki bitumba, oyebi ke otikaki pasi, oyebi ke otikaki boye, soki ozwi zongisaka ndambo na yo na mboka na yo po ete lobi ekoma malamu. Yango sikoyo na ba domaine nyonso soki oyoki ke ndeko congolais azali kotonga eloko moko boye okoki kosala ya mutuya, yango yo kosala nini? Ata kopesi mbongo te, connaissance na yo ekoki ko libere biso. Ata kopesi mbongo te, conseil na yo ekoki kosunga biso. Ata kopesi mbongo te, matériel na yo ekoki kosunga biso. Ata kopesi mbongo te, kokende kotunaka mituna pona ba médecine mususu pe oyeli biso biyano wana ezali kaka mutuya munene pona kotonga ekolo na biso.
Voilà, nalingi kolakisa ke médecine congolaise ezali na vision différente na ba médecine mususu. Kasi soki bandeko ba Congolais bazali kosalisa médecine, batikali nanu ko découvrir tel que ba plante naturelle na biso est très efficace plus que les autres pays, c'est que bato wana bakomi nanu te. Nazali pe kolakisa ke na bandeko nyonso bazali ko traiter na nzira nani ba plante naturelle et que bazali ko exposer bakisi na bango na yebi so que produit naturel elingaka moi te. Produit naturel elingaka température ya makasi te. Bandeko nanga ba médecin mususu na kopesa kabino yano pe na kopesa kabino conseil na ngai pour ete bokoka ko conserver ba produit naturel ba médicament naturel po ete yango ezali na ntina mingi na kati ya environnement na biso. Kasi soki bokosalelaka yango lolenge elongomani te tala pasi na biso ba Congolais. Wana touti koleka kuna na kei muke na kote ya culture na biso ya Congo, Afrika pe mokili mobimba. Tango nazali koloba bokoko, ngai nazali koloba bokoko boye. Bokoko ezali bato baleka liboso na biso, bato bazali na ngonga na biso, pe bato yo bakozala après biso. Koko ezali te pona mutu aumeli mingi na mokili. Pona ngai koko na ngai ezali mutu alekinga mayele. Pona ngai koko na ngai ezali mutu asali ordinateur oyo ngai pene ko sola na bino na Skype bozali kuna na Allemagne kasi bozali ko sala nga interview en direct. Okoza na Angleterre, okoza na États-Unis, metala esiko fandi wana ozali kolanda médecin congolais. Ngai mutu asali modem wana, mutu asali ordinateur oyo esika lumière nazali azali koko na ngai. C'est-à-dire na makanisi atikela nga mo héritage moko po ete ngai na ya ko imiter. Bato babandaki médecine liboso na ngai bazali ba koko na ngai. Bato bazali lisusu kosala ba médecine mpona lobi bango pe bazali ba koko. C'est-à-dire koko ezali kaka mutu azali na connaissance ya kosala eloko moko boye etikala libela na bato même na présent na futur pe na passé. Pona ngai nkumulo nyengia même mutu na mutu akozala na vie différent na ngai esali eloko ya ko imposer te soit ko yebisa mutu na makasi te kasi esengeli mutu akoka koyoka. Voilà, sikoyo bandeko bele bazali koboya même kobenga mwana na ye na kombo ya munoko mboga na ye. Mutu akoma kolinga kotia mwana na ye na bakombo oyo ezali ya ba étranger par exemple. Mais est-ce que mutuana ayebite ke kombo ezali force? Est-ce que mutuana ayebite ke kombo ezali nécessaire? Na yebite na bandeko mususu o bayebaka ntina ya kombo te. Kombo ezali eloko moko eleki motuya na vie ya mutu. Po ete par exemple ntango bachenga nkumu lonyengia lompompo. Mais soit nkumu nje ilonyengia lompompo. Mais bakombo aneza na signification na yango. Bakombo aneza na rôle ezali ko jouer. Bakombo aneza na ba force ezali ko sala. So soki ka kokanisi kombo na yo osaleli yango ndeko na ngai en tout cas okozala na esengo mpe okosalela yango na motema. Et tant que mutu atikali nano koyeba kombo na ete. Est-ce que mutu wana ya solo azali mutu amiyebi amisosoli na banzi mutu wana akozalaka na pasi mingi pona nini mutu wana ayebi na ye likambo moko te. Pwete mutu oyo ayebi ya solo ntina ya nkombo mutu wana akozala na lolenge ya kososola masolo mingi. Mpe mutu wana akozala na oyo biso tozali kosenga tobengi culture, tozali kosenga mutu na mutu ayeba nanu kolandela kombo ya bamayi ezali nzinga na ye. Ayeba kolandela kombo ya banjete ezali pemeni na ye. Ayeba kotala bambisi oyo aliaka bakombo na bango. Ayeba pe kotala esika ya fandi bakombo bapesaki baninga batu. A partir ya wana mutu wana akozala na lolenge ya koyeba kolandela spiritualité na ye.
kasi na nzela ya spiritualité wana nde mutu sikoyo akosala nini, akobongwana mpe akokoma na lolenge na ye lolenge azali. Lelo na ndenge mutu azali kosala te koyekola makambo wana na yebiso ndeko, mutu wana akotikala kokoma mutu munene te. Pona nini? Mutu wana azali na komiyeba te. Soki nano mutu amiyebi ti ye moko te, ndenge nini lolenge mutu wana akosalisa baninga mususu? Tala esika ngai nalingaki koloba na bino mpo ete eteni ya liboso oyo nazali kolakisa bandeko nyonso bakoka koyeba kosalela wana. Na lolenge wana nde biso tozali kobunda mpo ete mutu na mutu esika azali akoka koyeba d'abord oyo biso tobengi génie propre congolais. Mayele ya congolais esalisa ba congolais, mayele ya congolais ekomisa congolais esika azali. Soki lelo ndeko ayebi kosalela eloko wana te, ndeko wana akomi na esika tozali kokende te. Ndeko wana tango tanke ayebi nano te bakombo bapesi ye, bamodifie bakombo na ye, bakombo batata na ye basali nyonso, en tout cas ekosimbaka te. Yango ozali komona lolenge biso tozali kosalela. Ngai médecin congolais nazali kolakisa bino ya solo ke mosala oyo tozwi yango a responsabilité ya kosalisa médecine congolaise na motema po ete tokoka kokoma esika baninga nyonso bakomaki. Kasi mpona kosala mosala wana ekozala ngai moko nkumulo nyenga te. Na bandeko bakoti na katikati numero na biso ezali 09 99 00 82 67 09 99 00 82 67, soit tobengi biso na 082 110 388 3 na suka okozwa médecin congolais sima ya émission na biso. Kasi tala lolenge wana na kopesa ba exemple na lolenge na tamboli na mwa muke na yebi. Bandeko bautaki libanda ya mboka pona koya kolakisa biso ya solo ke médecine na bango ezali malamu. Toboyi te. Tozali na ba exemplaire ebele na mosala basali to remercier bango. Bayaya na biso nyonso, bakoko balekaki liboso, mpe ba scientifique balekaki liboso, to remercier bango po ete bisika bakomi makambo muso bango basalaki biso tokosala lisusu te, tokomi kosadapter directement. Ezali lokola telefone ndenge basali, ngai na koya isu na lukate na sala telefone pona nini oninga sa résoudre problème ya communication inutile ya na ya ko raisonner pona na sala telefone. Au moins na kosala nde lolenge mususu ya telefone me baninga ezali moyen de communication. Mais sikoyo soit na kobongisa ba imperfection na yango ekoba lisusu malamu kolenga. Sikoyo wana ezali lolenge ya connaissance. Mais lelo eloko nini ngai nazali ko raisonner. Congolais azali kokufa chaque jour. Congolais azali ko souffrir na bokono chaque jour. Ngai na rêver mpe nazali ko rêver. Médecine congolaise peut kozala modèle ya ba congolais pe ko résoudre problème ya ba bokono ya ba congolais. Po nazali convaincu te lokola maladie ya hémorroïde ndenge nazali konyokola ba congolais e bato ya libanda ya mboka bazali très fort koleka biso pona ko traiter hémorroïde. Pona biso tozali na banjete oyo ezali naturel, tozali na mamai na biso ezali naturel, mpe tozali na bisika tofandi mabele na biso ezali pollué te, mabele na biso ezali très riche. Koma biso moko tokoki kokufaka na mabaladi na ba problème ya bokono, biso mabele na biso ezali très riche, ba produit naturel na biso ezali très riche, ba plante naturelle na biso, ba racine naturelle na biso ezali très riche. C'est que biso moko to miye binano te, c'est que biso moko to miso so inante e mukolo congolais nyonso akozala conscient ya koyeba ke médecine ekouta libanda na ye yango ekozwa solution na ye te asimala to ko démarrer.
mais eloko na koyebisa oke nga lelo soki nake na pays nyonso na kokende na koluka elimo na ngai elakisa nga banjete ya mboka wana pe totie medecine na biso na kombo ya mboka wana. Mpona nini chaque mboka nyonso esengeli azalaka na génie na ye. Mpe tokoki koloba meme ke tokomaka esika na esika toyebi ke ezali médecine congolaise, modèle congolaise, kasi ekende na mikili nyonso ezali malamu te. Mais na kopesa lisusu bandeko ba Brazzaville courage pour te ba découvrir ba plante naturelle ezali kozinga bango e kozwa solution na bango. Na peso exemple ndeko na ngai esika yozali. Lokola maladie Ebola eye par exemple, maladie Ebola toza na biso na États-Unis toyebaki teke Ebola ekoya. Tout le monde congolais ayeli biso maladie ya Ebola, soit buka, soit diarrhée, otobei choléra. Mutauti Congo ayenango. Akoma na États-Unis esika akomi wana asasi batu apesi maladie wana akaboli. Mais kuna bayebi teke maladie wana ezalaka. Intention ya ba homme spirituel, ba scientifique ba fande wana eloko nini bakobanza. Eloko aliboso bakobunda nanu kotuna eske na bamboka nyonso traitement ya mosala oyo ezalaka te. Soki akuti ya solo ke mosala oyo traitement nango ezali soit kisi wana ezali ayer awi kosala recours. Mais soki akuti te akosala nini akobanza banjete ezali pemeni na ye wana apesa mpe akoloba mutu moko asalaka boye mpe aluki solution wana bato bona babando okufa kokufa jusqu'à ce que bato wana bakoya komona ke njete ya bomoi ya kobikisa kolera yango oyo. Asemala na banzi ke bato wana basala nini bakobinisa lolenge ya masolo wana ya kobinisa nkisi wana mpe kopesa na nzela ya spiritualité momona message ye pe baki koluka njete wana pe emonani. Omoni ke soki nzete wana emonani bato wana bamibikisi d'abord bango moko nsima na yango bakotekela lisusu bato mosusu mpe ekonomi ya mboka esali nini efandi. Biso bakongole eloko nini esalaka ke tozokoka kosala recherche te totrouve baproblème na mboka na biso. Mpona nini bamédecin congolais bazali kopanzana bisika na bisika bazali koprefere kokende kofanda na bamboka mosusu kokende kopesa expertise scientifique na bango spirituel na bango libanda enon koya kosouffrir koluka solution. Ngai na koleka koinvite bandeko na ngai baminganga nyonso bomona yango mabe te boya tosala liboke ya mayele tukoka kolongola problème ya to ya bokono na mboka na biso eleki ebele. Tala liteya na ngai mpe makanisi na ngai nazalaki na yango ya kopesa kome liteya ya lelo. Kasi soki na longwe kuna na koleka lisusu kopesa kome conseil na ba médecin naturel bazali kopesa biso soni. Bazali kotanda bakisi na bango na balabala na moi mpe bazali kokendaka kotambolaka komemaka kisi azotekaka njela. Bandeko na ngai minganga ozali na Kisasa, ozali na province mpe diaspora libanda ya mboka. Ese bongo yo mutu ozali na bokono na yo ozali kobela oza na pasi ndenge ni okotia nzoto na yo anje ozwi nzoto na yo moni médecin mutu babengi monganga afandaka esika moko adresse fixe mpe azali koya kosala mosala na ye ngonge ekoki mpe azongi. Ba médecin bakoma kotambola nzela kokendaka kosengaka bandeko asombela ye kisi. Ozoteka kisi na $20, ozoteka kisi na 18 000 francs congolais. Yo sikoyo ozali kosala yango traction. Est-ce que soki mutu a présenté 10 000 okoboya yango ou bien okoboya te? Et là kotiaki na $100 otamboli journée mobimba omeli ata mai te bapesa na $50 okozwa ou bien okozwa te. Bato mosusu baloba na nga naza motema mabe mpona nini mutu asorde kisi po abikisa moninga na ye kasi ezali malamu te naza na shema wana te. Nalingi kolakisa mutu ozopela
ozali na bokono ke oza na droit ya kisi wana eza bien traité, ozali na droit ya kisi wana eza bien conservé, ozali na droit na yo ya baprotéger yo kisi po ete ntango ekoya kota na nzoto na yo ozala na bokolo ngono na nzoto. Lelo bato bakomi komona ke bato bazali kosorle bakisi, bazali koteka kisi na moi publike ke bazali bato malamu po ete bazali kobikisa. Ana koloba na yo baenemi na yo ya liboso bango wana. Soki yo kozala na makoki ya koboma bango liboso, esengeli oboma bango po ete bango bakobomaka nzoto na yo. Me koboma wana ezali ya kochuba yembeli te, koboma wana ezali ya kobeta efimbo te, koboma wana boya kosomba kisi wana. Soko osombi kisi wana te, akoluka solution mosusu ya ye kosala mosala na ye. Wana ezali comme conseil na nzela ya minganga. Kasi naleki na kolakisa babokono na biso lolenge biso tozali kotraite babokono ezali ebele na lingaka mingi bato bazali kolanda biso bakoka kobengaka biso bapesaka mpe baposa na bango ezalaka malamu. Soki bazali kopesa bavi na bango, ngai en tant que médecin nalingaka kosola mingi na bamalade. Soki moto azali malade abengi ngai esalaka ngai esengo. Mpona nini? Ezali mosala na ngai, vocation na ngai, ezali bapesi nga comme baimposer ngai. Mais imposer c'est trop dire, mais na kolobaka vocation electi imposition. Moto azali na vocation azali kosala par la volonté, mais moto bazali ko imposer musala azali kosala na ba contrainte mo boye. So moto ana mona esusu te omona tiki na ye. Ngana koleka kotelema nanu muke wana pona kosenga na bandeko minganga bakoka ko changer. Mais minganga nyonso te nazali koloba na bandeko na ngai ba médecin naturel bazali komona ke mosala bazali kosala ezali na ntina te. Esengeli monganga a se comporter comme monganga. Pona nini mutu akopesa ka yo valeur soki yo moko zali komipesa valeur te. Voilà un peu. Toleki wana tozali kopesa bino exemple ke tala ndenge tozali komona ke na médecine na biso naturel compte tenir ba médecine mususu elekaki bazalaki incapable ya kosisa diabète. Bazokoka kotraite yango te, bazali kopesa bakalma. Mais lelo biso tozali koyebisa bino ke diabète ya solo ezali komona na kisi monani. Biso tozali kolakisa bino ke traitement na biso na kati ya médecine congolaise ezali traitement pendant 1 mois mutu akomi malamu. O ngai na lokotaki diabète na ngai na nzela ya konyata, o na masuba, o ezali héréditaire, o boyeboye ndeko congolais opportunité yango yo tozali kolakisa yo ke tozali kosalisa. Biso tozali kosalisa maladi oyo tozali komona na makoki na biso ya kosalisa. Nayokaki bandeko ebele batunaki problème ya renforcement ya baspermatozoïde pe augmentation ya spermatozoïde. Tolobi wana ezali eloko biso tozali kosalisa. Bato ebele bakomi na problème ya kobota. Kobota ezali te kaka okutani na mwasi oboti. Bato mosusu bazali na problème ya bainfection transmissible na jeunesse na ye, na kibomwana na ye, mutu ana ageraki baémotion sexuelle na ye malamu te. Tanga kokoma na ngonga ya kobota na yebisio bainfection esala nini ekotelemisa libota. Mutu mosusu baproduit oyo ya kobota wana ezali complet. Esengeli azwaka kisi po ete ebakisa augmentation ya ba spermatozoïde na ye. Mutu mosusu ezali makasi mingi moya koka kobotisa lisusu mona ezali te. Esenga kopesa kisi a réduire yango. Mutu mosusu ezali nde ezali très légère yango ezali pete moya koka kotia bongo mwana amonana ekozalaka te. Baka wana nyonso tozali kopropose bino na médecine congolaise. Tozali kolongwa lisusu wana tozali kolakisa bino ke hernie tozali kosalisa yango traitement na yango tozali kokende na 7 jours à 10 jours. Kasi pona nini hernie ezali kopimela bandeko? Bandeko ebele bazali kosala misala ya pasi. Bandeko hernie ezali na lolenge mibale. Hernie mosusu ezali ko se développer par rapport na système alimentaire ozali kolela.
hernie mususu ezali ko se développer po ete nzala eleki makasi. Hernie mususu ezali ko se développer po ete misala ezali makasi. Dans ce cas, na 3 cas wana, yo mutu ozali kolia biloko ebele, est-ce que oyebi ba biloko nini ezali koyokana na organisme na yo mpo ete oyeba kolia soit oliaka yango kaka bilialia. Mutu esengeli oyeba régime na yo biloko nini eyokanaka na nzoto na yo. Soki yo oyebi yango, en tout cas ekozala malamu. Mais soki oyebi yango te, ndeko na ngai pasi na pasi. Tokoleka kolongo wana, tokolakisa bino lisusu ke makambo nyonso oyo ezali kosalama awa na kati ya babokono na biso. Soki lelo mutu azali na baya hernie wana, ezalaki mingi kaka faute na ye. Po ete soki mutu ye moko ayebi kogere nzoto na ye, ayebi kotala misala na ye, ayebi kolela biloko na ye, mpa ayebi kotala systeme ya nzoto na ye ndenge ezali kosala, akoki koevite ba maladi ebele. Biloko na yo moko osombi na mbongo na yo ekreelo lisusu maladi bokono. Yo moko yebi yango te. Ozali pemeni na médecin, atako médecin congolais azali pemeni na yo te. Oza na droit kokende kosenga médecin mususu ayebisa baliaka ndenge nini bamelaka ndenge nini. Nzoto na makila na yo ezalaka ndenge nini okoki koyeba na bato mususu awa na Kisasa pona kosala examen ya glycémie pamba po ayeba sucre na ye to ya sucre na ye loko 3000 francs, moins de $5. Ezali kokoka na $5 te, eza moins sali na ase ya $5 mutu wana ayebaka to ya sucre na ye te, eza normal te. Ezali na bato mususu akoki kofanda na ndako pendant une année 2 ans akomaka kosala ba examen na hôpital te, azelaka maladi bokono ezwi ndake hôpital, eza normal te. Ezali na mutu mususu azali kozwa maki, azolia chaque jour ayebi te ke maki moko epesaka vitamine combien par jour, par mois, par an. Mutu ana azomona kaka akomi libumu munene aza patron. Ayebi te ke libumu munene ezali na ntina te, c'est que so libumu munene ezala monene na sens vraiment ya santé ya bien. Kuna soki na kwati na mateya wana bandeke bele bakoloba médecin congolais akomo critiquer, mais ezali domaine na biso tozali kolobela po ete bokono na bino ezalaka mingi te, bapokoso ezali na bino esilaka. Tozali kolakisa bato première attention. Tension utaka na makambo ebele, tension ezouta na souci, tension mususu ezouta na lolenge ya kolia, tension mususu ezali kouta na makanisi oyo mutu alkanisaki asala makambo na ye me esimbi te, soit bato mususu basalisi ye makambo oyo asepelaka te, souvent ezalaka souci. Mais tant que aussi soki tension na yo ezali para souci, yeba ke traitement na yango esenga pe olandela lolenge ya souci d'abord esila mpe oya kolandela bokono na yo esila. Kuna bani bebele bazali kotala te. Biso tozali koloba boye ke bato oyo bazali na problème ya mokongo kopana na 30 ans jusqu'à 80 ans d'âge, mokongo ezali ka hémorroïde te. Na kaka ba médecin bele balobaka ke soko yoki mokongo pasi ezali kaka hémorroïde, eza lokuta. Hémorroïde ya solo ezali moko ya bokono epesaka mokongo pasi, kasi mokongo pasi nyonso ezali hémorroïde te. Batebele balobaka ke faiblesse sexuelle eutaka na hémorroïde, mais nga na yebi so ke faiblesse sexuelle nyonso ezali causé par hémorroïde te. Ezali na bato mususu azali na faiblesse sexuelle, azali na éjaculation précoce, mpe azali na impuissance sexuelle, kasi azali na hémorroïde te. Mais ba médecin ebele soki mutu ayoki mokongo pasi alobi aza na hémorroïde, biso tolobi bongo te. Ya solo baka ebele ekutanaka mutu aza na hémorroïde mpe azali na mokongo pasi ezali, kasi ezali base te ya kopesa explication. Kasi tozali kolakisa bino ke
mokongo pasi ezali na lolenge ebele. Mokongo pasi mususu ezali ya misala, mokongo pasi mususu ezali exigere nani ozali ko exiger nani ko exigere mingi par rapport na yo okomi ko lekisa yango ekomi na fin mingi epeta na mokongo pasi. Mifo yeba ngonga ya kosala mpe ngonga ya kopela. Mokongo pasi mususu ezali kopesa par rapport na ba réaction ya mouvement ya nzoto na yo. Muntu muso azosa isu musala ta kumaka kofanda mokongo pe ekoya pasi. Muntu mususu mokongo na ezali pasi par rapport na misala. Muntu mususu mokongo ezali pasi par rapport na âge. Kobana 40 ans, 38 ans, 30 ans. Une komi nzoto ekomi kokene na mobange réclamaka entretien médical. Mais est-ce que banda yo botami otikali kozwa traitement ya mokongo na yo? Oyebi te ke na kati ya mokongo na yo eza na misisa, oyebi te ke na kati ya mokongo na yo eza na mikuwa, eza na ba produit na kati ya mikuwa wana, soki ba produit wana e manqué automatiquement oyoki ko obandi ko bela douleur lombaire na kati ya colonne lombaire. Tozalaka na mwa mukila moko awa na bassin. Mukila wana soki se séparer na colonne na yo automatiquement mon frère okomi na problème sérieux. Yango ka balobaka okomi na douleur lombaire na kati ya colonne lombaire. Est-ce que soki mutu akomi na ka wana bokolobaka ezali hémorroïde, ezali hémorroïde. Ndeko na ngai esika wana nde tozali kolakisa ke soki ozali ko se retrouver na pasi ya mokongo okende nano kaka kozwa koloba te ke traitement ya hémorroïde. Mais lingi koloba ke hémorroïde pe apesaka mokongo pasi. Mais eloko nini na lina loba place wana esengeli ozwa ba question na réponse soit consultation ya médecin ayeba obela hémorroïde soit obela nano hémorroïde liboso te. Soki médecin a consulté yo opesi biyano na yo asemala tokoki koyeba kopesa biyano ke osala soit osala te. Na lolingi wana yo mutu zwami na bokono ya hémorroïde, yo mutu zwami na mokongo ya na pasi ya mokongo pasi, biso na médecine congolaise tozali ko différencier mokongo pasi na hémorroïde ezali biloko mibale différent. Mais na ngonga moko boye eyaka kokoma ke mutu azali kobela hémorroïde azali pe kobela mokongo pasi. Wana te tozali pe kosalisa yango lolenge elongo bani. Yonde ko congolais esiko ozali tala émission na biso tozali kokene na suka tozali koloba ngonga ezali ngonga pe ngonga nde mbongo. Numéro na biso ezali 09 99 00 82 67 sotobengi biso na 082 110 388 3 na suka okokutana na biso ba médecin congolais. Tozali kolakisa bino estomac ezali pe malade ezali kobebisa, gastrite ezali pe malade ezali koboma. Yo mutu zwami na motema pasi, yo mutu zali na motema kolene, yo mutu zali kozwama na problème ya motema mpe na kati ya bare na yo tami na yo ezali ya kobeba. Ndeko na ngai obenga médecin congolais tokokoka kokuta bien. Drapeau na yo ezali kosala bien te, drapeau ezali kopepa te. Mais ndeko na ngai kozala leze ndenge nini? Biso tozali koloba ke soki drapeau ezali kopepa te, soki ezali na bapokoso biso tokosalisa yo po ete obika. Mais lelo tozalaki nanu émission na biso tolingaki nanu kolakisa bino importance ya ba produit naturel, importance ya ba plante naturelle, mpe importance ya culture congolais mpe Afrika. Yango wana nde topesaki kome biyano na biso kasi ba maladi ba bokono o tozali kosalisa ezali ebele ba infection urinaire, tozali kosala ba maux de tête, mpe tozali kosalisa maladi
épilepsie oyo ezali comme malade autotraitaka na nzela spiritualité pe tozali kosalisa babokono ebele oyo bato bazali komona pasi na libota mpe bazali kobota te bazali kozanga bana pona kozanga bana ezali na bapokoso ebele na explikaki na bato bayokaki ngai liboso kozanga mwana ezali na bapokoso ebele na kati oyo esengeli mutu akoka kodécouvrir kasi po ete tozali ngonga ezali ya kokende mpe nazali koluka lolenge ya kotika bandeko soki mwa question moke ya baintervenant bazali babengi atuni na mwa minute moke ntango nazali koloba soki namoni appel soit soki ndeko journaliste ayebisinga ke appel ezali tokotelema mwa minute moke mpona kozwa biyano na bino mpona kokoka kosala en même temps biso tozali kaka kokoba na kati ya émission na biso tozali kokoba kasi eloko ya suka nalingi nalobela ezali nini nalingi nalobela contrat po ete bandeko ebele bapusaki ngai mituna na émission oyo elekaki awa ndenge nasalaki na Kisasa batunaki ngai mituna ya premier ya contrat entre bapartenaire oyo bakoki kosoutenir mpe bato oyo bazali kosalisa na médecine congolaise contrat ekoki kozala po ete biso tozwa makoki ya kosupporte po ete tozalaka na pourcentage na biso na lobi oui eloko nyonso eutaka na likanisi ya mutu moko kasi ekomaka eloko ya bato nyonso babotaka mwana mpe akomaka ministre babotaka mwana akomaka député babotaka mwana akomaka enseignant babotaki PDSV ye wana azali kosalisa émission c'est-à-dire akosunga bato mosusu c'est-à-dire akosalisa bato mosusu mpe akosalela ekolo na ye yango biso tolobi lelo médecine congolaise eye ndeko kongola alobi alingi amona organisation atia mbongo na ye akokutana na directeur général oyo azali chargé scientifique na ba question ya ba contrat bakokutana akolakisa ye lolenge nini soki olingi ofinanse yo kozwaka boni biso tokozwaka boni oye bosali contrat écrite mpe bolégalize yango na baorgane oyo eyebani asemala yo mpe okozalaka na part na yo mpe médecine congolaise ekokontinue mpe kosalisa bandeko mosusu na bandeko oyo batunaki mutuna wana je crois que soki ozali ya solo mwana ya Congo mpona okoka kozwa lolenge ya kosalisa bonganga ya Congo ekozala mpona yo mpe mpona libota na yo ya Congo mobimba kasi okosalisa mpona nkumulo nyenge te po ete ngai nazali mikolo moke na mokili oyo ya ngai nasali impa ya koyakisa bino ke esengeli tosala oyo ya biso médecine esengeli totraite bandeko na biso na nzela baproduit naturel na biso na nzela baplante naturel na biso mpe na nzela ya mai mpe nzete mpe esika tofandi na biso ezali nécessaire mopepe na yo mabele na yo mai na yo mpe banzete na bakasa na yo ezali nécessaire ndeko na ngai esika ozali kasi mpona koklotire namoni liteya ya lelo tosuki wana po ete tokoka kotika ngonga ezali ngonga toklotire liteya na biso tomoniki lelo bakestion ya kotuna ezali te kasi bato oyo bakoluka biso tosukisi wana numero na biso ezali 09 99 00 82 09 pardon 09 99 00 82 67 09 99 00 82 67 soit obengi biso na 082 110 388 3 na suka okozwa médecin congolais monganga ya Congo pe okotiaka bakode ya Congo kasi soki ozangi biso ndeko Desilva azali wana okobengaka ye mpe akopesaka pe numero ya médecin congolais nkumulo nyenga mpona ya lelo toleki koremercier ndeko Desilva na musala azali kosala
tozali ko remercier bakonzi nyonso o batravaillaka na ye na kati ya radio lisolo ezali radio oyo bato bazali ko participer kasi biso na part na biso to pesi bango longonya pete bafungolaka mutema ko ya ko inviter médecin congolais pete alobela ba congolais ya mokili mobimba esika bazali pe ba africain mobimba esika bazalaka. En tout cas esengo mingi mpe ezali kaka ye mokote bande ko mususu obosungaka atako totangi bino lelo te kasi toyebi ke ezali kosala na mutema pe na loboko mingi tozalaki na yango ya koloba ya lelo yango wana wazali na matoni ya koyoka ayoki wazali na mutema ya kubomba abombi soki akososola asosoli nazongisi maloba na radio lisolo. Kande yansema ko kugindera nderge kibana konga myababo kande yansema ko kugindera nderge kibana konga myababo wo ujera mwana ngola njera mbwingo jel ngamarata mbongo mingel njerba mama mwantie njerba mama mwantie njerba mama mwantie tarabana kato mutuli ga yemamsyo les pouilles de roulam en kirgo luango ke biogiri yimungi ngibindem ayon de korulam en kirgo tater wogola mangi shungana do kabye jonga bitini mambo jonga kirkuni jonga kirkun marwa lage jonga kirkun lumo be gumpo gulunga mbulungo ngafumbe jaga kirgo lera mona jembo ko kuntino luna samwa nguginsinim jaga kirgo lunga tsego kaga ko banku jaga kirngre jaga kirnganim tolo jaga kirngambala nde mabowanga ngambala tarzere ngungo bangomo ngoba finta silula angwana kulin kululumo ngoba nangu tsino mongangre jongangre di agungula yure le na mwancham anga yomani kugungula yum volumo mambile mola ngotsin ngambalatar yesel du furungan kigim miram furanga tar chulik fon chong ni bu nyobar mangangane jo awa ngono ngambala